Merci na bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana Océan du Congo na chaîne de libération et pa yoto wa bakongomani esika oyo to sasaka to panzaka esika oyo to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to longolaka peuple congolais na bolema et pa yoto belaka moto ya papa le moloto ekita esikisa misala nyoso ya leta moini leta assassin epai oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu esika oyo tozali bongo kosala mosala ya Jean Baptiste epai oyo toka bongo lokola basinzili mpona kobetaka mbela kolobala bilo ete tango ekoki botelema po ete tozwa bonsomi bwa biso epai oyo totelema ferme fidèle lokola bakuki mpona kozala leseko ya République démocratique du Congo esika oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso le laboureur oyo alobala biso béche fouillé ne laissez ni place que la mer passe ezu partout dans le monde. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozalaka bongo de citer pe na bilo banso bozoka libakwa ko lande émission du début jusqu'à la fin bo partager bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba jama botika nzambe alola apambola bino banso ba oyo penza bozalaka la biso elongo lokola mama Rachel Elangi nzambe apambola ele biteso na lobi kombola malamu vraiment bande ko bozobenga biso. Vraiment, tozala bino esengo, tozali wana soko zubiso pete koyo capacité. Merci encore une fois la mona mboka de Brino bisoko zali bongo en Autriche, appelé number 1 ya Océan de la presse congolaise Juka Amna France. Merci na papa Michael na France, maman Célestine, papa Alfred, maman Clarisse. Merci na Big Daniel Ngenda, petit frère Zola, merci na Kilata, merci na Emmanuel na Toulouse, merci na Charlie Chobo, merci na Désiré Botuna, na Bambé Elisabeth Botuna, na papa Langa Jetro na Australie, merci encore une fois la Chabienne, na plus 49 na Aken, merci na Kilame, merci vraiment na Dieu d'État Lotake Tumba, Kane Konto, Bokele Lokone Fampekato, merci na maman missionnaire na plus 32, merci na Nita Babel, il faut que moto, merci na Bakoko Lumba Romato, Zalibilo Toboko Benga, solo passe ses années, car c'est tout côté le maté, pour na passe, nous allons voir Océan Kakanenga ebisaka le 3 nazali continuer toali ensemble maso kokomela biso tobunga te poete totela bobeleye maman missionnaire nanga vraiment maman Samuel maman na Jolie na Suisse vraiment Kakanenga nzamba révélé que biso c'est année 2023 ezali année oyo koyana makambo na yango soko zali na koyika mpi côté zali ensemble te okoya kasi biso bana nzambe to eba ete tozalaka abati tous à la combattu mais jamais abattu. Merci les biloniers sur besoin partout dans le monde, les États-Unis d'Amérique, voilà la monimana na kunya de langa na équipe pour la terre. Wana monianga mo konzi d'Angleterre, vraiment besoin tellement ébélé la kolanda biso la changu na kinga sani bisika nyonso vraiment bozali tellement ébélé tozana bino bongo ensemble pambate musa na biso ezali bongo komo ebisa bino bo solo ndenge kana ebisa bilo était vérité. Beaucoup de annoncés du Congo parce que vous informez, c'est notre devoir et notre temps réel. Mais au Mazali Koleka, ils allaient passer tout analyser mon moké malobaya. Mon amboka Antoine Tchoulomo Félix na Dakar, bon motozo. Nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Merci wana boyoki Félix Dakar aza koloba makambo ya manioka ya nini malgré tout ba critiquer. Est-ce que manioka ngo to stolé yango? Est-ce que bilamba yango oya sala ki to soto moni résultat yango to ebité nini to loba makambo Félix azo memela biso. Kasi sango ya ma opération buka ngo bilali kele tando eke ba arrêté yango la sema ya koboma et tout le coup ya bato. Oyo bazoki be moso to lakisa bilo ba mama o ba kufaki to lakisa bilo ba ndeko mosuza mikangi Singapore ayebi eloko kusala te sikoyo babuki batiki salite bongo banani baya sikoyo kolongola salite wana ezali pasi pe mawa pambate bato bayike ba telemeli bango pe balobi kasi tolobi mboka oyo ezala ngona loi te mboka oyo soki bandili kambo ekataka pe tiki salite nini tokoyo to sala est-ce que totika la ka kotambola kala bakambi ya lolenge oyo ndenge kala balai ko isa na libango na bato bayike bali ko benga mamose ya problème ya lini mamose te mamose ya un sérieux problème mais yango te nde kolongola biso po ete to bundela Congo yango te pende kolalisa biso pongi soki obengi ozunga ite komona pasete kabo ya zalaka wana sola na tozali kokima na lombongo pamba te makambo ezali koya tellement belé mais lokola tozalaki averti toyebisaki bino banso letando yeke tolobi bana na nzambe botelema botika kolala
Congo et elle a un problème de spiritualité makasi. Congo et elle a un problème de spiritualité. La base de tout ce qui on les a Google. Si vous mettez la Google, Google les ont répondre parmi Bamboka Oyo. Le couteau ba pasteur ezali mes premiers ezali bongo Congo. Ba pasteur il y a le couteau bazali ebelé dans ndenge ya kosakala te. Alors tango biso to ko lo baboye bato ba kotala te bato basangana liboke pour la déstabilisation. Mais nzambe lokola za juste la sentence na yebi ke biso to ya ko bundela Congo yango mo tozo le pate. So to ki bato musu be to ko lemba la biso. Parce que tozo zo retour te me ba mabezo ebele. Mais lokola ezande likamba mboka. Mboka soki ezuna na bosomi na yango te biso to kotika te yango moni biso to vandi pona koloba. Ndeko la ngai to solo la makambo to solo la bilo ezali bosolo est ya mboka ali toujours menacé. To solo la bilo likambo eteli bakambi ye kolo Congo. To solo likamba ba député ya mboka la biso. Ndeko la ngai ba député bazo sala le côté bana na mboso tikino na suka. To solo likamba ba politicien ndeko la ngai. Mabe ezali na République démocratique du Congo ezali ko sala partout mais biso auto tikali ndambo ya ko mobiliser ya ko sensibiliser ya ko conscientiser tozo so bataki bebile pe bandeko la bino bozo sepela biso te mais ezali pasi pe ma soki to kotika Congo ndenge wana ezali pasi pe ma po ba africain lelo to sangani ebele eza na union panafricaine yango na mona ba Rwandais baza ezo sepesa nango esungaite parce que nazo mo ele aussi des Rwandais eza la bateau bazo torturer biso mo colonie to kosungana bombongo moko bima poto munda eza ka wona to sangana to ngina kisha sabato ba kino ba boy na ba ko sangana ba burundela ba tchadiela ba ugandais ba boy parce que bango ba derrière ma be o ezo sala mabiso ebele ba boy na bango biso to lingi buto ko sunga biso la misolo poto kwaisa kishasa donc boy ba projet ya ba kosola ka mayele leki ebele parce que conférence nationale mila pp zo lango le côté et kata la katikati bato mayele ngana ye bakati ba vango peso ba kufa personnel bato mayele bele ba ya esangisa batu et pese le côté biso za besoin ba moyen poto bunda biso za besoin sur la poste ya bato mayele nde ba bomi mboka o c'est quoi biso ba zo bato ngito telema parce que to koyoka la biso mutute ba mayele bosali ba mayele belé bozo kosa kaka ba association la bino soki bosali za profiter pour la bino moko bobimisi ba mbongo bolé bino moko emo epanzane ngana pesa ki 10 000 na monyo logo tenga da boza kwa butie ne logo te botinde la biso mbongo a on a capital nous avons besoin d'argent ka tuku bianza pour ça la musala to boy na biso ba mayele to boy na biso kotanga biso to lingi liboma yango nde biso to lingi poto kele to libérer mboka la biso pour la mayele to ko libérer yango te bozo yiba trop. Alors to sunga Congo lelo après avoir ko buka bato ko kufa opération sili ngobila baso kana pe basote Félix pe côté la zone ngosala ka ba remaniement po akotara ma bato na e ba lia ba créer ka désordre baso créer tout le monde boyebi biso to loba ngo tongo o lo baba la kini merci ndeko langa lo bilanga ayo lo ba makambu tongo. Mais pourquoi vous avez kolanda biso te pour pesa biso maboko? Pourquoi vous avez saté le la mon la mère de Bruno la partager ba émission? Pourquoi vous avez saté le la JKM? Bon partager ba émission bo like yango bo talaka. Ba jamais zalaka. Ce que to lobi likab na bino boboko tala. Bino vérité bolinga te ba congolais. Vous êtes des sorciers comment? Pour ni bino bobo vérité ngala auto na congolais zaka satan. Pour Nzambe aya ka bisiko diabula zalaka pour éclairer. Vous êtes des démons. Ce que ba lobi moi vérité à côté la bino. Talande bokoma so ba betele bino maboko na lokuta talande boye bo Kongola lingi lokuta to mema bilo na lokuta to ndegeni biso to mema bilo na lokuta me na lokuta ya Nzambe to ko lata poso ezau me na mongongo to zaka ba Jacob to ko memela bino rythme o bilo bolingaka me biso to koyaka mongongo yakobo me to lati poso ezau poso eka bo simbi bo lokwa boza miso mi bange boyo kaka o batu na biso mais en réalité tant boko mona c'est quoi la carte to sala ka ndé Bible senga. Pour Rebecca, elle a dit que la procédure. Le roi congolais a monté le coup, il s'est remis la procédure à l'okuta. Mais la carte, il a mis son mongongo. Vous avez battu, Bolingi libération, Bolingi le kuta, t'as la béton de 100 000 bimi. Moutara comme les seconds les journalistes. Aïe, bimbo, combat exacté. Les quatre adversaires à Zate, Mouto va bouler le combat à Zate, on a récupéré pour la ceinture. Et là, on est moins en bas à la combat. Quand Foufou a l'embellé à Bissoa.
nanenga banda ko bina wana escroquerie makasi. C'est comme mboka ezotambola mabe entre tabino koto entre vous les Congolais boza ko yiba mbongo ya l'État kuna Kagame aza ko progresser aza ko avancer aza ko tinda mbongo aza ko progresser koto kuna tango bana poto bokoti la sensibilisation po bo pesa bato ba ko zo ba carte électorale bozo bosala ke Kagame na tinda élection la bilota aza ko avancer bozo bosala ke projet za de déstabilisation à République démocratique du Congo entre tabino bosala campagne d'élection mais bana poto boza ndenge bosala ba manque à faire ebele bosala ka te auto ezandege ebele bosala biloka ba miyibi auto ezandege parce que ceux qui vraiment bosa conscient na makambo bosala ka menga na regretter bino de bana poto tikala ka ba papa Mikaele ba mokonzi na Angleterre ba Kilame de ba to mike ba o bazo raisonner ba Big Daniel Ngenda ba Charlie Chobo ba Kilata de baza mukie ba papa Toussaint Molongo la mama Elo de botikali ka ndambu da ba o bazo raisonner de c'est quoi. Tout le côté de la rythme escroquerie en boka. Pour voir que celui qui est au 100 000 euros. Tout le monde on est de réfléchir. Makambo Félix a sali bokangi stade. Mais tel a ce koyo. Ma match la biso de Congolais. Ils ont pas si peu mawa. Mais l'autre pensa à soulever mais c'est belé. Mais Congolais sont cocatés. Comment l'homme peut ça vivre? À 0. Puis toujours en football, Lidor, on a appris que la RDC ne disputerait pas son prochain match à domicile. Oui, annonce faite par la Fédération mauritanienne de football sur sa page Facebook. On peut lire que la rencontre entre les Mourabitouns et les Léopards, rencontre du 24 mars prochain, pour un match qui compte pour la journée des éliminatoires, la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le match se déroulera donc au stade de Japouma à Douala, et cette délocalisation confirmée par la Fédération mauritanienne intervient à la suite de la non-homologation par la Confédération africaine de football du stade des Martyrs de Kinshasa. Une autre mboka nini oyo mboka nini faut tozala emilie tina niveau oyo bo politiser atani to que le beta tala Lubumbashi bobo mais Lubumbashi za Congo bobo yo po Moïse Katumbi mtasala biloko bo mais c'est quoi to robomisa Congo ndenge ni so ito zoko kate to landa ta bolamu ya bato o basala Félix aya sali le côté akangi stade ba ekotela ke makambo za kitoko te mais faut arrêter bato nyoso basala karate o batela ka makambo etali ya ndembuti il faut bakanga bango te. C'est quoi ma condition za malamu te bato la biso bakomo okele ko beta bisika mosusu tala Chancel Mbemba ndela monaki ko tshaba bilo bitaro ba betaki azo pesa fierté ya mboka o ezali ya yete mais na Congo ko yandenge ni soko na Congo ko mafuter po motema mabe biso ko to osala misala bazo bomba biso boye e bongo bato wala ba pesa ka biso esema est-ce que dans les camboliteli ndembo to musique politique ezalaka te po yango sangisaka biso banso. Mais poto bunda to sala makasi ya ko bunda yango moni bande ko la biso misusu ba komna ba ko kota ko ba lokola bango moya ko so misolo ba ke na bango to kondale bango te pour pas c'est ce que l'équipe mutako céder ndeko la pas c'est ce que l'équipe mutako céder biso to za ko umena sama ko poto moni bola mwanzabe parce que so binza mbaza kita bola mote asala pe bikamo na nzala ngate la umela tende ko la na ko kende et là kende tenga la kufa pour la bino ba inconscient. Mais le col ensemble à la qui s'arrange bi kamuseli. Mais oya lo bakala mona ngo kokokisa ngo la umela kala tala ka motote. Atala ngo motote. Atela kanzambe. Nige tuma lo kofa yemba. Nzembo le matila tala la ngamuta mokilité pour le ba kokufa. Israël Congo boyo ka mongongo la nzambe. Nzamba solo baboyo ka mongongo la ye. Nzamba lo baka pamba te, cela veut dire zo senga la bino boyo ka mongongo yo de la presse congolaise la chaîne à Libération. Bolanda yango ba pour mettre ngolo no bondi ya botard de bonoite. Bolanda yango yako na famille na ngai poète trésor bayende. Moi c'est parti bayende. Auto ko bota bala mapasa ba ba prématuré mo ba kufaki pe mo ko musa kufu ba auto ko kundele. Yako la famille mpinga yako la famille bayende. Courage. Zema ka panzambe na bala na ye.
prompt rétablissement na papa Jaito ko bunde tumba ya Congo passe ezali kasi to teleme bandeko bake ko kunda ngana ye awa pour osala musala ya Congo botala ka valeur ya Nzambe kati na bomo ina yango le bisibino oza chaîne libération ataba pondisi yango ataba pondisi biso nyos Nzamba ko telema to koloba lokola lobi Israël a Congo boyo ka mongongo na Nzambe amatisi nzembo o cela veut dire toi la droit chemin Nzamba solo bala bino to ça ko sensibiliser ko mobiliser ko conscientiser ko yebisa peuple telema soko telemito ko sala moumbu kwa ke tifi boboni muzito ti asali meeting ite pour la nini bozo boya ko yoka biso muza babimaki ba infiltrer ba katiti pour la nini boza ko boya ko yoka vérité biso toza na tina te ya kokotela mutu mete wana tina Congo ezwa indépendance mutu la mboka la ya se sentir libre mutu la mboka la ya sala musala ndenge sengeli mutu la mboka la ya asala musala azala à l'aise yako la famille edingwe to kolakisa bilo ba image wana uta iko kufela mwana ye edingwa za méconnaissable boyebi te santé ali malamu te mwana ya kufi to koyeba programme to kopesa pe bilo pasi pe ma faire papi mboma to simba yango lokola bilo nyoso nini ezoleka polikambole koipela kati ya famille na mais to koyeba ko beta yango si leki nanga o ba beta bisolo wala ba mwasi ya banquier petite sœur ezali pasi pe ma mais to ko simba yango na mikolo misali ko ya pote to ko sola to luka to yeba vérité ndenge ni ezoleka mais soki botali likambo wana lelo epesi ba 100 pona nini mwasi ya papi mboma nda ko isami na kobo na mobali ya bato oyo pasali marié père des enfants mais les Cambouana le les réseaux sociaux les réseaux ils les opé sa vie mais ce que c'est azo benga boya soulèvement boya bopé sa mbongo muta opé sa te momona ka muta okosa makambo nga la lantaka ngote la linga ngote parce que za biloko mike mais atie mongolo to kuna congolais aventurier congolais azana maile te ko libérer mboka na ye congolais za munguna ye moko yango moni baso sakala na biso parce que si le congolais conseil ko biso bazala ki ba lebolo jwa ba Bruno Mimbenga tozala ki belé majorité le ko ba congolais inconscient o ba hotela ba dika o likamba mbili ya bel kapo mbili ya bel abina kina papi abini papi alobina ena ye bape babini mais c'est normal mbili ya bel azali musicienne babini ba osala moi base na bango eloko wana le bama ki makasi pepesi ba vie mais pona koloba ke este bato bazo kufa lelo ndenge na yebisi bilo marche monene uta ko sala ba dimanche ba population ba M23 ba koti ba empêcher faire de ces côtes à place voilà donc la population comme ko tambola la M23 c'est très dangereux hein population la M23 ba tamboli ba kepe ba monesco ba empêcher faire de ces salam sana de population est ça comme ko empêcher faire de sa côte à poinini ba bandi ko yoka M23 bisi bango nous sommes des congolais ba congolais o ba yebe ya Félix ba za ba congolais ma yebe ma beba ye pour la roboma bilo to yebisa ki bilo loko to keba ko umele zali ko pola to kwa isali kambu oyo pour ma base ali ko ya élection o ya déstabilisation personne azo kabisa bo moni lobby to lobo kula est balkanisation ko sala ma solo alors bo bando ko saka e ko sala mate au nom de Jésus obengela ka yo wat kombo Jésus zakana parce que lobi boko bengala ba démon na kombo nga kombo ngo zakana eza passe pe na République démocratique moi ça papi mboma asali ko anda papi mboma abima kele pa apparaît akenda libela mais talande bilo bozo tambo talande bozo talango bozo luka boye tenga mona opesa bilo parce que ko la makona moi c'est banki on a petite sœur nanga propre alors to yeba ko bela ngole ko bola to opesa bilo le plus mais problème aussi ezali danger o eza pour la nuit nyonso oyo mokumba to kopesa okala Félix pas incompétent et capable à côté la mboka la sala ndenga boye yo pe moi ça papi mbo wana mobile no akitoko a célèbre auto pe ko sombelo motoka eloko nini ya mabe trouver la mobile no kaka po que le kozwa pe mobile ya moto oyo pe ça la mwasi na problème wana ko yela o mulai parce que ko yela maboka famille nanga wala za petite sœur nanga oyo lingi mobile na alors to so linga pa ko memango bongo te parce que il faut to mi batelana il faut to za la bien mais basi ya ba célèbre botika ko za be kobiste botika ko sala ka soni parce que makamba mibai na bilo ezali soni soko mona ki to ko za no mo sindu ba ko bala te tango bali bo balo za célèbre
ondimi kolata na alliance supporter yango likambo ngoni nango pe bilo basi yango abatongo ezalaka ni bakisi ezalaka nini po bolimbo fanda kimia te dossier wana eza suivre to kolobela yango na mikolo misala affaire bana lutumba ezali soni mingi na bala ba monsieur la biso na kokita malembe tina okutala mama Jeanne Mbole po na za mama nanga malgré tout mikolo umeli misali ebele bali mama nanga mama wana bozomona Jeanne Mbole wana abundi na papa lutumba kobota mutu apesaka bana ezalaka bongo nzambe mwana mwasi wana asali mobali na ye accompagnaki ye na lit na ye ti bazali na oke jazz ti bakaboni basali bana oke mama Jeanne Mbole azalaki mwasi oyo balobi mwasi ya solo azalaki na zuwa ya mobali na ye nayebi mama na avec certitude na fanda na ye na lia na ye nazwa chance ya kokutana na ba mama Chantal oyo personnage ndombo petuma papa monzo le noir mwasi ayembela nzembo yango ekoyana koyebisa bino ba mama wana ya kala wana oyoka basala succès bayemba bango nazwa chance ya kokutana bango grâce à mama Jeanne Mbole wala mama na lupango na bango na toro papa tongela ye lupango kitoko epesi pasi na bana ya lutumba moto lokola lutumba bokoyi kosambwisa ye lolenge oyo te moto lokola lutumba likambo le faut que dans les mêmes parce que papa wana azalaki papa moko tena na muna mukongo te azalaki famaka mukongo aso papa na azalaki atako sala makambo na ye papa wana ndenga azalaki wana lutumba soki ata azwi likangu na ye mwasi na ye Jeanne Mbole mama kela ni kutu te mwasi na ye Jeanne Mbole soka yebika likambo na ye baki bokabwana de papa moko azalaki na botosi na basi na ye mais alingaki Mbole soki kobota baluka kobota bango ya mwasi wana na bapoto na banyeme kobota ya kite akumisa mwasi na ye wana dizwane o boyokaka dizwane o na beli maladi ya la mulu chéri okendeke malamu Mbole o elaka yo komelaka nga soki okomi nayeba bolingo bosani ngai te o nayeba bolingo atandelo kozonga nazali se kozela mokolo masu ekozonga ngai awa ata sango ya pamba jari wana ezali yaya ya Jeanne Mbole oyo akufa mais ezali pasi pe mawa na bana ya bawei lokoso bino boza bana poto papa la bila tikele bilo mapangu mama Jeanne Mbole na ajo akomi nango bokele ko buskile po akufa boteka mapangu epe bozo bosala ke boza ba Congo batata mosi na bilo baza kolela bo yoki si papa la bilo soni oyebi ke lutumba mutu moko ayebaki te ke lutumba abotaki bana ebele na ba mama soki mine wa batu ayebaki histoire na ete po papa la zaki na ebi biso to yebaki po to na kati mais batu ebele bayebaki te papa lutumba zaki na lopango muso en face oyo basombelaki ye na Jean-Marie Elese bayaya nzamba pambola bino tango ayembaki nzembo ya mama Marie que son âme repose en paix na liwa na yebwa Elese mais azalaki ka konfanda la lopango ya papa na mama na ye po alingaki libota alingaki azala malamu azalaki na mabe na ye mazaki papa moko modèle nazolo bate po akufi bato bayebi mais lelo bo itale ye atikeli bilo héritage biloko bozo teka pona nini epole botikela ta Jeanne Mbole oya ye botika ta lopango oya sombaki papa la bilo kutu boyeba te mama Jeanne Mbole mama malamu ayebisi bino lelo mona mwasala bo etale na age lo soki lelo akufi bino bokozwa nini souvenir ya malonga ta la ta etumba oya bundaka a voyager na papa la bilo partout papa la bilo bana ekokene a contribuer la musala papa na ye ya mobali na ye asunga ki mobali na zaki mwasi mosungi pe mobali na pesa ki valeur oyo koki na lopango na ye bino boteki na lopango oyo ezalaki papa la bila tika nango po ezalaki monima bisika oyo miziki na ye koma ekobeta boye boteki yango mbongo yango bokosala nango nini
ba insensé. Pourquoi bala ba musicien la biso la simaliwa ba papa la ba ba osala ka bêtise. Eza nini bande ko la ngai. Bino ba musicien o botika li bo s'organiser. Bo s'organiser pour musicien bo bota kesika moko te. Bo s'organiser pour ba bêtise o ezala ka te. Na sima baliwa na bino. Banda na bino bazala ka ba insensé te. Somba mapangu kabola. Bana o bota kila bango libu moko so bazaki mibale. Koma kombola bango na buku. Soki oza nango kaka moko. Okomi nyonso tie liste ya bana. Okei kotiko lobi mukona kokufa. Bana nanga oyo. To omoni okomi pembeni liwa teka yango. Lokola pe liwa batu bayebaka to koyiko teka po kufite. Mais bosa la testament ya malonga. Bokei kotika ngo epa ya bato esengeli. Bovandisi bana nyonso wana na baviva la bino. Boyebisi bango. Ba makangu la bino oyo bozali na bango oyo baza ko soutenir bino ta musu boboti na bango te me bolingo zeli po bolingo zaka ya mwana te bolingo zaka bolingo oboto bota te bolingo protéger mwana mwasi wana bino ba deuxième femme ya ba musicien boluka bozala ka protéger mobali soka yepa na sentiment protège toi parce que lobi nango botala makambo lobi nango botala makambo na mawaya ba musicien bana misusu baza kotika la bongo lokwa bomoni monya ya lutumba ya liboso lelo bandeko la yeba komi kosala pasi bomoni batata mwasi basali bazangi valeur nous sommes les bantous bana lutumba la regretter bino na fouye na yoki bayebi singa ke mama kelani akoma paralysé mais néanmoins mama oyeba ki Jeanne Mbole oyeba ki ye bokabola ki na libala très bien pe mwasi wana kutu azaki une autorité liboso na lokwa mwasi libala parce que mobala pesa ki parce que bande ko kenya mingi ba voyage mais bino bana lutumba bazizi boye pama Pauline boza batu mabe bosali mabe bosambo siko ba papa la bino lokumu azaki nango na sima eliwa na yeboko ko sala bêtise te falaki bosola la mama Jeanne Mbole falaki bosola na ye azaki mama malamu ayembaki bino abande ko yemba bato ayebaki ndenge ni assoigner ba camarade mbai na ye assoigner ba danseuse azana bango masaki na zuwa lokola mama mais pona musala azalaki mama Jeanne Mbole ezali problème te tika nzambe yo abondisaka mitema bondisa yo likambo te soki bapesi yo mokezo ay kosala eloko te papa azali te lelo ata bafingi yo mais lobi justice nzambe kosala tobeleli na bamusicien bino oyo bozala bomoi botala bandeko na bino oyo bakufi botala lolenge ni baza kosamba likolo ya bana bo préparer tango bozali na bomoi bo protéger ba deuxième femme na bino bo protéger ka ba makangu la bino oyo bolingi bango oyo bazosunga bino bazala bebute na bino te na semali wala bino bazala ka dessin ndenge lelo mama Jeanne Mbole ba étaler le banda na awa nde la banzela sukisi to bunde tumba bosunga Congo ezali moko ya toli bino pe mibali ata boza célébrité mais bozali na bana ope boboti bango bali na libanda boyebaka lolenge nini boko batelaka bana babino po ete lobi simali wala bino bozoba ya boyesala mate bozala kala ba valeur tokotuna mutula pe tokotambola pona nini kaka ba musicien na simali wala bango makambo ya mabebo ezali kosala mabomoni ya vertis ezaki ndolo pasi pe mawa malgré basi bakundaki ye mais ebembe ya artiste la biso oyo bilo no soboye baki komanda oyo basekisa biso les boumons jalousie mokongo ebembe ne sala ka 6 mois la mort soki mama Olive te po ya kokunde bembe wana ya mboka oyo ezana ba vérité oyo tokolokela bilo na mikolo mizali koya bokoyo kamawa kasi tosengi la tout congolais bino bozali na mikili ya bapaya oyo bozali conscient bozala social libération po boza koya botonga boza koya po bosala makambo na bino kasi bako empêcher bino biso na bino tosunga etumba moko te ekosala masambo biso toana posa te esela biso elima toana posa retour ituri makambo nyonso eza malamu tozala posa te menace ya bato esala malolenge oyo biso soki botie misolo ndekolanga to poudrier awa to ana ba cible bisika o biso to suto zwa pe to suto baza kokele ko zinga yango to suto zwi ndenge ni ya kokotela bandekolanga changement la République démocratique du Congo la banze awa de na soki si bo partager mission bo liker bo s'abonner encore une fois massivement la chaîne merci na kabuya alors pour ce échange par l'équipe qui gagne merci na gloire ngoma merci
n'a pas budget directeur recherche stratégique et prompt rétablissement. Merci la sango moko para be miso bangai ba pour mettre ngolo no bondia botar de bolo zaire miso ko mela bino. Merci na maman d'angola na mokitene Florence ya matondo mido. Merci na yeto benga kaye Charlie. To benga kaye vide loin. Merci na ye. Vraiment on a les avis de l'été les amis à Bisopé Charlie azalaki koya côté la mission d'assistance na yeto lobi moto epela mwinda epela libéra de libéra Congo libération soki yo lingi soki ngala lingi to pesa ni maboko nde to kokeli oso